Ah, Kisinjora na Karine Mokonzi? Non, rien du tout. Kisinjora na époque ya Karine Mokonzi. Bokomo Boulango, pourquoi? Bokomo Boulango, ba voyage et comme boule sebino. Ba projet ya voyage et comme tinda bo boule. Non. Époque ya boxe ya Mohamed Dali na George Foreman ba compara yango jamais na bepoke elanda na sima. Ato compare oyo kaka ewana eleki. Kisinjora et Karine Mokonzi. Ba émission ezo salama te. Pourquoi? Eko salama na mitu ezo tambulama. Mais pourquoi na munoko nanu babando lobate? Eza clair, tout simplement. Mbote, ba papa, ba maman, bandeko. Mbote, ba rando, na ba randonnette. Mbote, batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko. Hein? Kisinjora a commis vraiment engagé ton dengeni. A commis attaché de presse ton dengeni. Ba image ezoloba. Modèle a comme lobela wata. En tout cas, atanga papa robot. Na saleli yango émission te ata na lobité. Mais bazo zela, bazalaki déjà prête. Basaleli yango émission. Na bato yo kaka bazalaki na sima ya wata ba chroniqueuse na ba chroniqueur. Mais soki basaleli yango nanu émission te to bazo banga ko salela yango émission parce que ekobima mbala moko Kisinjora allié bango. La baronne abendana atikela bango terrain bakokate batali boso ba remplaçaki ba membre équipe nationale. Place kutu ezalaki te. Bino moko boyebi wata alobiango ye alotaka te. Soko aloti ezalaka rare. Soki amemaki Kisinjora na poto parce que alalaki kaka boye. Aloti Kisinjora fwa kende poto. Aezitaki te na kosenga Kisinjora passeport akosi ye bazokende Lubumbashi ou bien quelque part kaka wana na Congo. Sima nango ayebisaki ye le même jour ya voyage aloba na mutu te bazokende poto Kisinjora aningako kweya aningako piqué crise wana maloba ebimi na munoko ya ye moko wata. Alors bandeko sikobo kanisa malamu ba o tu baleka banda Karina kenda bakoka rien yango wana moyeba koloba ezate po soki baye koloba bakomiseka bango moko. Mais bon, sikoyo Kisinjora ndenga kangami libela wana ndoto bon rêve baloteli ye rêve mususu ke akangama wana
abando kende partout tina ba Luanda ti ba wapi po alobi mikolo oyo ba voyage pamba pamba Braza azali Luanda azali donc elingi koloba Wata na kati ya ndoto a trouvé remplaçant valable oyo akokani na Karine Mokonzi to oyo akokoleka Karine Mokonzi waya Kisinjora oui aza l'expérience na monde ya musique moto akotia nango tembe aza te la baronne pe aza na expérience na monde ya musique mais asala te Kisinjora asala mais bon nazo comparer te na minute oyo mais nazo loba oyo azo lota to oyo alinga comparer aloba ke époque oyo Kisinjora kosala ekoleka ya Karine waya d'avance basangisi déjà na Bakali alobi bien bon nayebi te soki Bakali pe balotaki ye na ndoto po Wata alotaka te alotaka par hasard soki alali aloti akende Orléans akolamuka kaka boye atiki voiture atiki ba bureau akoti na métro ti akomi na Orléans donc Wata salelaka ndoto na ye rêve eza mabe te prophète Joseph non moto ba rêve bango mpe basalela kaka ba rêve mais Wata alotaki Bakali janvier yo na ndoto ya Wata tozokota te janvier nayebi oza na Congo oza na besoin ya Wata oza pe na besoin ya la baronne ça c'est vrai la baronne pe asepelaka na position oyo oza nango oza côté Wata oza pe na côté oyo olobeli la baronne olobeli pe Wata babengi yo janvier Wata Mokonzi mais na ndoto ozokota te pourquoi ou bien okotaki na rêve oyo rêve ya bien te mais na cauchemar c'est possible janvier koloba te ke mutu na tour na ye non Wata alotaka te soki aloti ezalaka par hasard ayebaka pe eloko akolota te na makambo akolota te mbala boni tokanisela Dani Mola kote nini bakokende turo na Wata likambo nini bakosala me lokola Wata soki alotaki te janvier yo moko monaki Jealisho bayaki wana pa ya Wata balobi awa la baronne akei biso moko tozali biso batu équipe nationale toujours sima Wata mais lokola Wata alotaki bango te pene na ye to sima na ye en tout cas pa ya Wata soki aloti te yango janvier koloba te ke eza na tour po Bakali alobi bazokende Luanda Kisinjora alobi semaine wana kuna tokozala na Luanda non alobi nakozala na Luanda Bakali azongisi te loba tokozala na Luanda ngai na yo tour oyo mesana koloba tokozala donc Wata aloti Bakali et puis émission wana ezosalama na liboso ya lupangu ya Wata
Kisinjora awuti na bakali na kati ya ndako ya Wata. Wata alalaki alamuki azongeli susu sieste. Lokola lotaka par hasard tango mususu ndoto mususu ekoya. Ya lotaka rare. Mais bon, janvier ezakaka bonne chance. Okoko sala autrement te. En plus, ngala koloba janvier osalaka musala no bien. Ndenge ozalaka na Wata okendeke penza na bolingo na yo ya musala na yo. Tango ozalaka na Karine orespectaka mami na yo oyo yo oyebi kaka ndenge bozalaka bozala pe ndenge bokozala. Kaka nde problème oyo etindinga na kotisa yo ozelaka nde ndoto. Kokanisa te nanu balota yo te. Si balota. Mais cauchemar. Cauchemar. Nanango sir. Po mukolo kaka osimba micro. Olobi na zongi pa ya mami na nga. Na zongi. Na yo sentir kuta l'aise bana na zongi. En tout cas, semaine wana ata Wata alotaka par hasard sûr et certain alotaki lokola neige ezokweya na Canada to na Alaska. Ay, Kisinjora na Karine Bokonzi. Boko compare na ba imagination. Mais ekotikalaka kokende ndenge moko te. Kisinjora abanda kala na musique. Problème eza te. Mais Kisinjora promo oyo azosala. Modèle oyo azotambola. Azoloba po toyokaka ye. Toyebaka azapa ya Wata. Toyebaka ba concert ya Wata. Toyebaka mouvement ya Wata. Ezali sur YouTube. Ezali sur réseaux sociaux. Alors, Internet net égale Karine Mokonzi la baronne. Karine Alieye. Karine Alieye. Côté janvier, na Prince Bakali, rêve. Ya mama Sylvie Mode Elieye. Est-ce que tricage ezali awa? Est-ce que makambo nazoloba ezali ba audio collé to ndenge nini? Eza tout simplement réalité. Nazoloba nango pourquoi? Po ba Carmen Odia, la fille à papa, akoli penepe na Wata azalaka toujours pa lobelaka adefandaka balotaka ete na ndoto. Kisinjora alie bango. Bango bazokoka koloba te. Bakoloba pe te. Parce que Kisinjora alie bango. Mena kati ya motema ba chroniqueuse nyonso wana ba Grace Temo be Kirindika na ya mibali bazoyeba penza ke foto tala sikoyo soki Kisinjora époque na ye ekolia ya Karine bamisusu bakomi même kondima. Non. Botuna ye moko Wata soki sa lotiango nano lotiango te. Leven eza bon icône. Kisinjora aza icône te. Tango balobaki na ye azokende aninga okoya kao. Karine tango balobaki na ye azokende Karine aseki alobi bon promo zo continue kaka na osaka musala nanga ndenge nazosala. Eza kaka neto lobi nanga tozokende na njeli
tozo kende na lufu amonaki yango normal alinga koya même pas. Alors Kisinjora époque na yo na lobi na yo déjà yo moko kutu gloire à Dieu ko compare yango te na ya Karine naza pe sir oza na posa ya ko compare yango te nayebi nalandi émission na yo ne bandeli okotsa ekomba Karine na ndenge pe ya bien mais na kanisa bapesaki yo signal kombo wana ekota susu te nayebi olingi problème te problème pe kozala nango te atolobi yango na ndenga mabe tokotala na biso kuna te bato bakotalela yo oyo olie bango bachroniqueuse wana nyonso olie bango bachroniqueur oyo bakangi munoko mpo olie bango bazolota yo pamba baloti yo na voyage ya poto baloti yo ya Luanda baloti yo ya Brazzaville tala wata oyo alotaka bandoto par hasard aza mutu alotaka te me na temps muke tala modèle aloti yo donc olie bango Kisinjora félicitations eloko nde bien ata na ndoto oyo ya yo moko oyo olotaka pamba bameko compare yo na époque ya la baronne te na Timi Wata na époque na yo oyo eza nango émission ya polémique te eza pe ya rando te eza kaka ya vérité na tonalité pe ya vérité bien sûr tonalité yango ekoko bima ya rando mais ya rando te Kisinjora Bakali, Prince Bakali, bonne chance, surtout bon voyage. Janvier Mokonzi, nous sommes ensemble. Problème exact. Côté, il y a la baronne. La baronne alliée. Côté Bakali, comme il sate. Maman Sylvie Maud alliée. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, on a roza ngisaote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama, boss des boss.
Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. Ngamu la zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya ya danger. Donc ba ça dans la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.